Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Nakondi na ebisio vérité ici la hôtel émission oyo na ya na film na nga na poto na komi na poto na yao peshanga oza mobala intelo abinanga mwana wana na rejoindre na eta zempoli na longola na tie mutu mususu Gibson antali to mwana ya so acho na scène na mutu boy penza na boy ko eza vrai moni le longa na ngoma na franc mutu akopesa nga sampa azati to pesa nga lo rati tika to lo ba vérité sentir kende kozonga on comment ça ngala bana comment nyokola baninga na nini konyokola donc ozanangate ozanangate tu n'es pas avec moi celui qui n'est pas avec moi est contre moi ozanangate si on mange pas et l'oroté ozananga ozatenangate tous à la clair boy lobby ba comprendre ah mutu ana zaki koloba ne puelele na verdict na yango ane sauvage si on mange pas na revoiler ba faste ba otoza baninga o keso na zawa neti Patrick Ngamba zawa ngana za clair soki na domona ke relation zo kolete ngai ata balobi na nga jour wana ezaki likambo moso nde nini so na roya te na roya na nga peti na roya na nga te yango moninga na zarate na s'emportera te au fait mo boyo to anniversaire mo depuis na za ba événement nini salami ya batata mariage à Biron bolingo ya solo te yango ngai lelo na vandi na mo masa mo benga ya nde na bo mo fosa na ça sera pas possible ou soit au tindelinga liste na yeba to na zat oh tindelanga casting ya film nozo sala qui bazawana mais sous na casting te na roya ndengeni yo ko changa na casting na président gesho so za bon terme kitoko mutu mzo changa casting na ya kana nga déjà babi bon bona tableau moko baga oser lora solo ma ya missionné il arrivera pas dans casting ah pas fait na tout ma yo déjà banado casting de na komi nango c'est bon ben singa na film ouais tindelanga casting dans c'est si la partie na casting mais comme film wana c'est moi qui ai écrit ça ngam na komi on a poto do bato ba rejoindre na pas plus de 10 et puis ma 4 épisodes na si la poto zo zelango mon moko il qui on a déjà te wana na yaki kaka na checker empreinte moi tableau yo na ba vie scellé na vie scellé massa si Karine Pala na petit nanga nani voilà bana mibale mais biso papa liboso maman na sima mais tant moya na ndako 12 mais ngala botika 13 ans atika 13 ans 13 on le t'a casé bien baba on t'a le vrai Benemi donc on a parlé fin ne ta bolingo je suis 13 ala 13 na kota likemba ya nini mutu amona moko to na za botala makelemba awa na za likemba na ba petit chap ah na zana likemba kuna na bashuna wa partout nga Belgique mon baba yibanga déjà ya likemba moka sike bandite na bon bocha na kombo Josiana wana ya bana ouais siko neti boy film auto sana sila ezakaka 4 tika bango basa boulot na bango otumo eza 4 épisodes de toda 10 acteurs Gesho je l'appelle na akokemba na tiaki si la boy na comprendre te pour baza boza na fo na casting ya yo moko pe de casting nga mom na salon non si la paix ya mo par boy ya ne pe bato ah te ya boy ne te ya bina nga ah na ebise na o te yena lingita ko yana mangamba de londa ko boka bato biso yo biga mère ndeka zala yo mo eta ote muto sa lo rote c'est la famille mutako ko vendre lo mutako lo banyo sa lobi mais so akutani na peut-être même sous na sima ako regretter ah pour ni na lobe bouana za mutu nanga to galera to souffra et ça nango ka mal moi internet yo moko yebi ba guerre monsieur ça mais internet bo fingani mais beaucoup tani pe bo pesa na binombote mais eza kitoko ndete donc voilà asa masana ngaiti asa masana ngati asa masana ngaiti asa masana ngati voilà asa masana ngaiti asa masana ngati tutikala kolinga esika moko te totikala yebi esika nga nalalaka te nga natikala kokenda ata na ndako ne ata mokolo moko te masi eza moto oyo bosekutoyana ata masi asa c'est mon collègue par contre nde soki olobi ba 16 ba 2 minutes ba shoga azalaki à part théâtre aza camarade nanga c'est mon ami azaka mais bien master ba misusu à part théâtre to développer qui certaines amitiés to kutana en dehors à théâtre misusu baza ba collègue aza master nanga ti master na ndenge
tozalaki ba collègue delo nga azara sous côté na bango te ozo moni on a film massif bon on a film massif ça on a joué des salines Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore commis à 100 perruques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barési Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barési Baza TV. Donc Bébé TV. Et ça rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barési Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barési Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein na savoir-faire na ngai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barési Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on va gag. Ba télé-réalité y a artiste. Ba vie réelle y a artiste. Ba télé surprise y a artiste. Bon nous ba film congolais y a artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barési Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barési Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barési Baza TV. Pas de bêtises na kata Barési Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on entend papa maman les qui bana na salon. To bon abiso Barési Baza TV. Bon ça la RRT. Barési Baza TV, Bébé TV, Barési Baza TV, chaîne YouTube, bino actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et difforme, car à la Katia, Barési Baza TV, abonnez-vous. Yopo yoki sango. Partagez sango. Yopo qui sango partager sango. Ba tutu ya kati exemple de télévision, boki mape mbangu na Barési Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre, ba tutu botala SB TV, ba tutu botala Belleville TV, ba tutu botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, ba chaîne tout est diffusé ba théâtre, ba Leke TV, ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors, boki mbangu boki s'abonner pe ya Barési Baza TV, ya Sika Eye. Barési Baza TV, l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, fidèles amis internautes. Grande ma joie de vous présenter cette émission, Barési Baza, messieurs les journalistes. C'est toujours avec cet honneur, avec plaisir que j'ai cette habitude de vous présenter cette émission. Vous nous suivez en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Grand merci à Dieu qui est derrière la caméra à la prise de vue. Pourquoi pas remercier aussi infiniment Yannick Chamba Godson Bossamboka. C'est pas parce que tu as l'argent, mais c'est parce que tu as un bon cœur. Motema Clarisse Ganga, Maman Sociale en direct de Londres. Roby Wemba Kalate Nangakin. Bruno Aruna E19, clin d'œil spécial à toi. Malik Arafat, je résine à la merveille. Tonton Jerry, clin d'œil spécial à toi. Chekina Vumbi, Kitokopeta et Kitokopé de là. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de lui avoir sur ce beau plateau. Tous avec qui on a la conférence de presse naïe. Vous savez que cet artiste comédien Hans Luzolo, un grignotage avec Luto Megano Rosso, la Pinza, navette en gros, et puis que ça là-bas.
biloko le roi spectacle tout le monde a musicien qui signé salle mais dernièrement je vous signale à Zaki na Turquie car rapport pour qui ça pas car rapport on commence un show one man show voilà c'est ça les noms donc tiki kota comédie comme na one man show et ça n'est dans ton panzane pendant que bon j'étais ba télécommande et puis un seul rendez-vous et ça c'est dimanche déjà bisogno sutoza awa sur Money Shop donc référence Money Shop son et lumière donc $10 à Pamba Boseki Bobukani Panzi Adji Soza d'accord nanga fongola biso pour dire déjà bonjour et bienvenue à mon invité qui est Hans Luzolo. Bonjour Barési Baza exemple TV. La santé, ça va? Ouais, toi-même, tu vois, malgré la fatigue, malgré tout, mais on est là, ça va. Qui m'y a dit? Yo, déjà, on t'a dit, est-ce que tu as kondi ou tu as travaillé dur? Travail n'est qui moi trop parce que personnellement, ton ayaki, j'ai senti que na perdre moi ba kilo parce que talara nayara a tongo nazongara butu. Même sous fatigue ou la limba la mort ou la vega moi vite fait. Pour tout ça, moi physique, ou salata moi natation moi vite fait après. Ou là, lilobi na tongo lisou sur la mouki ou bandi ba émission tibolo na la mouki kende ba chaîne zonga boy. Ça me prend vraiment beaucoup de temps et puis ça me prend beaucoup d'énergie, mais j'ai pas de choix. On a lingé lo kango. Et ça premier spectacle dont on a choisi, mais santé sur le plan santé ça va. Voilà. Un mot gentil na batutu balingario au besoin de quoi la émission. Déjà na repé sara mbote na batner so bazuli ba rozali ba kwa rotala biso et puis merci na yo moro na nengo ye lisusu oyaki oreye lisusu pour na ngai ndeko na yo kwa do ba merci bien na. Voilà, Hans Luzolo. Maramwana tout le monde a une musique. Mais tu rôle peut-être Rosa le premier comédien, je sais pas ce qui est Rosa le 40e comédien, mais à mon avis on a ébi Rosa peut-être le premier comédien à signer ça il y a spectacle ou ba foot à billet pour que baya quelle assurance motivation ni nango zo ki yo pour meke lo rabo est-ce que robanga te ro simba nango peut-être ko simba et puis monta en noche biso to billet bi ba spectacle les nango ba 2000 francs 3000 francs et surtout pour les comédiens ba $10 mata on les a plus ba musicien mais Hans Luzolo pour na nini choix et puis la motivation il y a rosa la spectacle oui Barési air moro toro se voiler ba fasté na ndenge to vunde na vandi boy masananga kaluchi ministre ranki na zana kalukemba ebi monde batu baloba ke ba musicien na Congo nde toza bo et na ba musicien mususu pe boy tout longola na nuke marambo o comédie on soit yebu pas ko kana été vous comprenez na marambo tout sur les plans vie sur l'état parce que tous les musiciens bata na top tous les musiciens bata danger et il y a des musiciens les mususu pe ba kenda ba poto ba ya kozonga mais so pa yebu za pe inférieur na yo vous comprenez donc dans la vie so kozomona grand nzamba ko tchao pe sika o yozomona moi je me vois plus terre à terre. Bon, certes, Toro qui n'a pas mis les sous reculé, et aussi c'est un spectacle à 5000 francs. Mais, au premier spectacle, le roi a un visa grand. Na mon grand, il y a un zamazo, ça s'en appelle ma mamine, il y a un 10 na 150. Vous avez muto amona ke oneti touché yango ezala bongo parce que nazotala na niveau o nzamba komisinga lelo na relation o naza nango pe lelo barezi nzambe otosambela zo kanga na yo jour wana soki batu ba ye awa batondi te ngana osai sous spectacle ti na Kinshasa ya télévision na lobi yango liboso caméra na yo kaluke mbaza wana zo kangai na lobi mutu na ngaza na ebité muchandro l'artiste donc soki jour wana na salle oyo wana il y a 500 places assises batu batondi te jour wana batu ba yete ba place ko ezangité Bibi Sangai Luzolo lobaki nini na osai sous spectacle na Kinshasa te. Jean opene comment un système pe invitation, obeta invitation belé. Ba vim sara pour ton ça. O yo moko za témoin na na bana mai na nga baza liboso wana tuna bango boka na paya. Et loko ezate papa. Nga moko na cadre. To lobaki il y aura pas des invitations. Mais biso moto vandi to lobi et na mutu mususu. Le roi batet tenda yoana. Aroro ya $10 ça lui représente rien. Mais tout ça sera 30. Donc on va nous 30. 30 tout ça va organisateur combien? Donc ngai en Zulu ba pesinga 5. Donc 5 wana na bengi tête lobby na bi boss mino rosa combien binanga yo réservé combien d'invitations pour atunga biagi de $10. Nazo peseka invitation na cadre ke amona ke na bengi sake na loko meza pona mbonguti. Abinanga 5 wana so na pesa ngo vina nga dance team. Donc ngamuro na otika la yolela. Donc tout ça, quand je te dis 30 manager hasard oya siko tunia ebisayo parce que
tolingi te bato nasona ba journaliste ebele bazo benga ngomoko biso presse bongo boye na boye ba rési toro se voiler ba face te yana ba concert musu bokenda boza presse pe bo futi po bokota na mona ki on a concert ya fali poupa na nini na Shark Club ba journaliste ba ya ba futa ba koti eza $10 seulement muto alingi boulot ya muninga muto alingi ko soutenir parce que so to lobi lelo ba rési baza netu yo un exemple TV so na bengi sio carrément oyara 2 na caméraman pour faire une image. Ceux qui n'ont si Dada International à Royana Mouto. N'a bien si Charlie Prince, l'excellence à Royana Caméra. Donc on a bien si 50, donc tout ça 100. Donc voilà, vous avez déjà 100 places. Et Mngai, Botala Bakuya, billet, Makambu Belé, Nabiso Nomoni Batutu Bazo répété, on a Tchamiko Tuna Bango, de la patrie, il y a tous les jours. Vous comprenez? Mais na lobby, ngala lingna sali loko nanu. Eza organisation mobimbato sali ozomona donc la réseau bimaya ba réseau otamboli na Kinshasa kalukemba otamboli banderole sponsor moi olia bien Dieu mo moni ba banderole siko banderole roya mutu tout est n'importe qui ayebu ba kende sponsor omona na che banderole ngo yebi kombo na voilà bravo ça ebe publicité au fond omoni ye mutacha ngo do po andima de ya dossier na yo fata la pe mamni ozo sala donc moi loko à part hier toi na société musu ya munene ka ya makamba baskai oyo mais hier bo mona ba logo na plus tard fallait ba matisa pe mais jusque là mais ba rozala ozo mona tout check sérieux pour makambo et sala ma bien so ozo viser grand yo pour mona salo yo moko mais ma caméra après à Bogendo zo tala misala ezo sama donc banda awe zala ba fungula aba fete zalaka mais pour un événement na ba funguli kuna kendo tala décor ezo salama samedi déjà na butu bra konga oya o chabrali ba lumière o epesa ka pala la ozo mon parce que bazo zo artiste na grandeur na ye ba sponsor balinga ki bazala ebele na ya ba communication mais contenu ya temps o biso to yena masolo mais ba msusu kutu neti balakinga société mo yo pozaka na bango na ninga ba système ba nini abinanga en soko che yango mois prochain biso to sponsoriser combien de sociétés ya ba communication baza derrière nga parce que bazo croire na musalo nazo sala et puis nga moko nazo respecter nazo valoriser boulot na ngai so mi pesi valeur ba rocha opi na place na yo yango zo mona mamuzo sala maboy na ebité tout monde a rappelé nga pe na ndofa na otala Wilson en concert ba cheboy mais les lopes ba réseau moko leki lelo ba Willery Bandal station ma campagne victoire par-ci par-là en sous le zolo un spectacle de grignotage les arabes grâce à nzambe na yo moko vision na onengo ningo monela makambo obi kala bando ba vena psoalem pila zaka ovana na li campagne mais abeta pas jibi a mona grand yango moninga pe lelo na vie na koma bon donc so moninga place na zali faut mona ke muto na nga nango ya danger te mais je veux me mettre dans de très bonnes conditions pour muto to aye apé souper respect à valoriser so ça les loko na yo batamine ne pe ba roya pour na place yo moko michi to longola te to mona ba ba mission ba sala ba spectacle minene ba comédie to mona raté mona ra comédie 5000 3000 désormais maramane fait vider année prochaine au monde a peut to chango salon yango to za 10 ya même linga za kina ndula vina nga faire rigole ba place kuta ko vendre des ates to ko miko ya bo pour za 300 places to ndaki mais faut to chama ba minene mutaya futi 50 na vandi bo kia aseki to sola na phénomène so babi ans ba humoriste to za mingiti mais ba comédie ba za ebele o to sangala photo tchelo ko ane ko mama ke ko ma tout le temps ba to ba ya ka ba ko seka ka futi mbongo na seki azungu na ndako na auto seka pour ne lo wane sala ma faut yo moko mi pe sa respect yo moko pour mi valoriser pour ba tu ba valoriser grignotage jango e bandera le roi ba aventure non a habité on se loue déjà de nature aux comédiens passionnés à musala yango mais au côté c'est comme ba humour wana ba grignotage wana c'est parce que aux arana poto pour ba rapporteur à cimetière ba artiste yo ce ko ba inspiration na ko créer le Congo et bandera le roi ba aventure et puis bon d'accord c'est qu'il faut na chapena mo idéologie na fan de ça qui indépendant bandira boy yo moko bandera ko s'attendre ni lo moko ya boy to bando ba na sala nga parce que na nga comédien et que na nga vite fait moi tonton ça va théâtre na mikili tonton komi to bito meka je pense théâtre na nga ouvement ma kasi na sana poto botala ngona ba chaîne na o na musicien voilà et les kaka partout na orali sonon à part ba œuvre tout ça la kala mais tant on a rebouler na massa moko massa na nga mo azana poto manager na nga Pax Medi na bi ans il faut au quota na théâtre na ndenge o sala biloko na ndenge ya bana ya awa bandima moni théâtre tout ça la nazo lo bango te pona ki genre ya na bana msu ya poto batara théâtre te nazo bano lelo hier na salle interview na mona moko na petit frère moko ya en ligne
abi nanga ans na pesa parcours nanga cursus nanga ya théâtre na expliquer abi ans moi personnellement j'étais connu na internet yebisanga internet nga na bane ombulani to que 2 ans mais nga na 18 ans de carrière mais ya yebinga pour nga ba te belé lelo même ba étrangers tous les étrangers qui m'ont connu ba yebinga à travers théâtre ba yebinga à travers ba vidéo nanga o na zo tchana ba internet ozomona donc eloko wana tango ya ki to pensa ki to bito saki de ba théâtre belé na lingala au moni vidéo mona to sana samba na buibui na moto to zaki na mushando na yebisi bango ya s'il vous plaît tout ça vidéo nanga na français mbala liboso buibui ya beta moi mon français. Vous comprenez? Et ça lit bien pour côté n'angata on a boire kuna ba étranger ba zamu ebele. So ko cheka lingala ah mais on ne comprend pas ce que vous parlez. Je comprends bien yo ngako bima pena na moi communauté congolaise tout ko sama ba voilà. Nazaka na communauté mais ba communauté mususu pe ba kota. Batala kapé biloko na sa yango moni tous les vidéos nanga na tchaka na français na kima moi muki. Parce que tournage à théâtre kaluke malamu na tchaka ba photo. On est en tournage, Patrick Ngambe tournage bazo tourner ezalaka journée mobimba. Ba vidéo pe zo biso journée mobimba meza ya dimi. Mais est-ce que vidéo moko au beti boye ba vie ekoti tournage mobimba monsieur il y a 4 épisodes aux yeux lora ba bébé. Aux monde à travers biloko on a ba résil le fait toujours ça là et autres biso ka na au moins ils en actualité, aux en succès, aux en marché, aux en copa pib, aux en marambutu. Donc ça nous permet à être toujours à l'actualité. Il y a un autre memela biso maramonyo surtout ça na ngolelo. Tout l'ingéka tout changer. Tout bakisa moi ba économie sous na makambo tozo sala pe etikala kati focus ka na biso mo ba congolais yango wana lelo Paris gagné so kenani nanga na senga kutu des fois so na ça direct nanga na bi s'il vous plaît ba tunyo so bola nanga bo komelanga ba nationalité mo na nigérien guinéen camerounais ivoirien français belge pour moi c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir en sluzo toko kao et banda ki toko ba ouverture nango plus au utaki Turquie pe pona osala juste marmo ngo sala pe awa wana peza kana cadre kaka ya nenge bato Turquie ba monela ki idéologie na onde baba ki ouais ka nde bato Turquie pe ba otala ba msunde ba ebelanga depuis série théâtre époque à théâtre nde ba bengisenga parce que kolobara Turquie te ngana tambola fort. L'année passée, j'étais aux États-Unis d'Amérique, na Texas pour na makambo, na kinda na tambola un peu partout donc ngai place on a quitté Asie penalaki na tikali na 5 continents zaranine Europe Asie Afrique Océanie Océanie siko nde non na komi yangote siko ba Australie on a banini mais tout nanga so ni nezo zanga pona ko ni nezanga temps na volonté déjà wa benga bengo déjà net cop mo bona zoki na Australie si Dieu le veut ah mais viens les en Australie mais déjà na kinango. Oh, mais tu es en Autriche. Viens en Autriche. Dans ce monde, na cop d'ici là, d'ici peut-être na robeta tour kuna, tout tambolara partout barezi pour na boulot. Donc dès que tu ngande na ka mamba ba couvre feu muté meselenga pas 6 jours na pour les 14 heures na un spectacle déjà maramba l'art de tout cela qui kitoko. Donc nazo ka tout passe pour tous les week-ends. Désolé mère ayebi malgré andimanga na ndenge nazali ngama na week-end na la la shinga na ndakuti. Donc là on a parlé de bana nanga toujours na week-end na mère batika la bango moko pour nga nazaka pepo train mutuka tout le temps na okendeka ko travailler pour na boulot na kenda nga moko to et des fois na di shababa net na pesi jazz ka vulumbote di chesse ebisi moi de la part tous en mariage mo to animé na di chesse na Paris na décembre ba pesi déjà compte c'est bon ozo mona do tout le temps donner na za bo barezi tina 2021 na ba calendrier mususu déjà ba spectacle za calé ozo mona on rappelle tant ya répéter parce que théâtre te yebi bozora répétition wana parce que il y a malamo to répéter ba resinga na za vraiment ngana za moningo moninga bo nga théâtre donc nzamba pesanga loko moko oza na spectacle yo moko komona so na matika ngabuna simi micro kande bibe bala l'inspiration c'est le monde de Dieu il vient de la source céleste nga so na simbika miko liboso batu natali batu boy biloko komi kokota yango mongo na mais na yaka quand même na débit eloko nanga nazo sala parce que même un bonne improvisation ba préparer en ozo kombaso ngo improviser le faut préparer mais na yaka na mwa boule mettons on commence sur scène na gogo ya na monika ba lox ya mushando bo inspirer ngai mbala mo makamutu na kutara wana et inspiranga pour na samu eloko pourtant on a comme na Turquie premier jour na ngesa ba course na Turquie ba resina mona ngo drôle mwana mobali mwana mwasi bangu nyusuka abo na basaki na mukongo oh papa na bangomba boy batuna basaki ezani nzoka nde coopération ya bilamba
bango bavanda nakotaka na salle na banda mbala mo na ye natiki eloko na kamwe moto nyonso na saki na ye coin sale gangi ozomona na s'inspire na marambo pe na mona sur place donc là c'est ils ont vraiment ba force na ngai na ba qualité na ils ont vraiment ba force dans la qualité mais en Zolo ils ont événement mo ya munene au zone au sala premier peut-être comédien au zone a signé ça le tout et tout pour que ba ya ba futa pe na ba paf na bango mais apparemment le roi soutient côté ba frère na yo ba master no ba comédien on dirait ça les solon ils ont makasi dans la vidéo ya Kaluji baselenga ina nani na dona beja la dona baselenga na la dona beja na nini na Irsil Pechanga selenga vidéo na vidéo ya président Sobe na vidéo ya icône mbali osombo so ke na télévision Sinak au mona bablo rezoleka Bwifi Lindo aselenga vidéo ba masebele ba opé bazoboya baboya na bango mais nazana soutien total ya ba masa na ngai ozomo on a parce que babio a apparemment en bon terme na belete en Zolo comme orgueil balolendo mambo belé on a yoka dans le européen na zo photo sur on peut non toyeba et belé pe na ba ignorer ah misuku na nga ba 12 a isimba ta sa nini maboke wana ngapena na fanda na kota na yoka balobara celui qui veut noyer son chien l'acquise des rages. Vous comprenez? Tout le monde a libre au loba o nyoso alingi. Vous mona me bateau to zarana bango depuis mbula na ngana ibana na ba na ngambe na nani na kalukemba yo. To zarana faire. To ibana lelo te mushando to ibani lelo. To uti ko sala ne big deal. Donda zana tsoko yo betele lisona azana na mutuna zo mona ngalo do azomona ngazo pe Cardozo soki pe nani po ayebi ya mutangela maboyi azoka ma papa ebele bonyonso ozomona mutu na mutu azana ndenge na yazula kalikam dans la vie barezi t'es pas obligé être en bon terme avec tout le monde. Il y a certains ne partageront pas ton avis alors si ce n'est que le cas vous restez chacun dans son coin mais elingo lo bater botikali binemi bozana bino Kaluji alonga na groupe il y avait na sida bilé les choses de Londres mais basola na ba on a téléphone ba na bon terme. Donc, premier que les métiers nous a essangé sabiso. Tout tournera ici ensemble. Peut-être tout ça sous attente et puis par rapport à Marambo Belé, n'a mis pas ça la discipline nangai. Na lo bara yango clair na répétera on a otika la paix. Hier kutu madame Abisinga yoza trop franc. Nabi c'est mieux muta comprendre que nga nazo vivre bon. Je mange plus, je bois plus avec ceux qui sont moi muté major nanga. Mais c'est oh so benga orgueil. To muta benga orgueil ara muté amabe. Kala ans ba masono ba likemba wana bobana na bango kop ensemble ozara ke basket pe bo fini ans mais lelo ans yo so mo pesa bango neto ke na robeta ba 12 ba bisika beta no masula théâtre ngana zo biso banana banda boulot oyo nde na lelo soki nazwa elamba ya muta théâtre o na lata eza na iba na matanga moko nazwa chemise avec na Joyeux de Londres arrivé sanga pe na misabat yo dépose chemise e umelia ozomona yo e bien ndenga zala asala ngope na iba asala ngope président Mimi 2 minutes yo faut ozong saba ketchup wana okimango ya mbanga sur na téléphone ya zara bon mais muto aroya roye biso lelo ke nga pesenga ketchup akosi azana eti nga ipe muto olobano ke na kilelo na kasi nazo ebisa o banda na banda donc c'est depuis Diego Kao mais nga lelo ne na vandi boy jamais muto moko ke côté mo abetali solo ke ansalega ka lobi ke nga na pesa ke mu barezi na linga oloba ma msu na TVT nzamba pesanga mutema munene yango moni papa mbola ngai. Vous comprenez? On a un t-shirt na lati na robima mutu moko sepeli nango. Na otala prité na rolongola on sa na. On a mbachimba tu na lati. Tant on a bima roba bina ngate 4 tickets na poto to kataka. Mais awa to tika. On moni prix. Mais na rozo pe na longoli na sa nini na pesi mutu. Mais na robeta li solo te. Il faut donner avec ton cœur. Kabila mutelo rona mutema no ponzamba pambola osoko pese loko azwara na linga nango pese te nzamba pambola te ngala yaka boy tout na tikita on azo zonga rabo liwa et comme il y a des part et d'autres mon ba bobo ozomon na kenda balondo wana ya mutu mso bengi na pala le kota wana benda ba plan ozomon ya mpo anini na kabanga jamais na tikala na pese mutu t-shirt ba témoin baza même à vivant robeta li solo ake côté moi yo nini wana ensemble tapesa ki non na sa ngote ponga na loba nga batu basunganga trop na poto yango wana lelo nga pe lokwa nzamba pambolanga na sunganga batu
mutu so aza na problème na ye retrouver nga so naza nango ya kopesa boye na kopesa so naza nango ya boye na kosala vous comprenez mais natikala jamais robeta lisolo ke na betela mutu lisolo na lobaka ngo te peut-être so na roza pe nerveux so lobelo o mona ah ye kuta ko loba bongo te po ye o nga na sala na ko loba ngo te mais lisolo na yoka ngo tiko bobetela nga pete mutu nani oyo aloba makambo lelo pe peut profiter tangelanga nani aloba nga na pesa eloko po boya kaka ko loba intel aloba ke so ko pesi bango nani aloba eloko omoni kasi tanga nani alobaka nga na pesa eloko mpo nakenda koloba omoni ozomona babiloko yango ozomona biloko yango barezi baza bino bochake bino bakotuna bino mituna te pesanga kaka komba mutu yango ozomona la mosusu okoyoki kaka komba mutu omona kaka badossier moko ezalaki na nsima makambo ebelebe tu vois mais les lots pour te clôturer ba dossier ba master banine moi je vais plus parler de ça mais apparemment émission moi peut bana ça ma batamo beaucoup na ba guerre moi surtout yo penza émission en swana et bana ko so yo omona pe yanga o nga na sala bino wana omona kango kenga na répondre bango omona kango mais je te pose la question peut-être natala te au kota la TP au commun appétit j'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Succès, ça passe. Il y a certaines personnes qui vivent pour les émissions. Moi, je ne suis pas. Je donne les interviews. Mais les autres, vous comprenez? Parce qu'on va noter un an, une émission. Non, aux hommes, donc chacun a qui peut m'amener, a qui peut venir. Et le c'est important. Mais nous, on n'a jamais dans l'équipe de TV. Na suis mundu qui n'a pas tiré collègue n'a pas qui que ce soit. Tous les rappels n'a pas problème. On t'a ça ôté. Au soir les alarani on a essayé à Gabi, Gabriel, Nabia Gabi. Ata pro mes ali na bande ko banini bo arranger. Habité le solo. Bilo msufu ko lobango na TV pour mutalapa. Mais c'est pas une bonne décision. C'est pas une bonne chose. Madame Sou singa tout solango à l'amiable. Ngala muna ki denema ba saleli mutu na ngambe émission par hasard ka buna tomber ba otanga kombo na ye abeta ki sima mabe ozomona siko tango betelo kandengo wana et ça la une semaine 2 semaines sili nango tina nango ni pour émission na base na mutakala na internet et ça a un mois ozo comprendre au lobby mabe après une semaine 2 semaines sili nango apparemment poto et d'ailleurs pour développer mon mususu makasi ba réalité na kutena on a poto été yanga et pesinga mayele na relation na bi comment protéger relation. Naïbi que relation est facile, c'est pas si mais il baka ko garder ba bonne relation na ba surtout au basala au bolam. Nga ba master belé tout ça na bona ba théâtre nazaka na ba respect na estime na sambela pour na ba onti lelo. Eza vie de loin. Na vana na ndaku na ya bimi na tongo boy. Nga na za na sampa yo kande na buna na moi ça na poche mais vie de la bimi atiki mbonga rolia. Si o muta bongo nzamba ko pambolé tendeni. Tant on a longé pas na biso à l'époque na 2005 na quel qui sangani na ndinga makambo ba théâtre donc tozongi na bina na baé parler de ko yeba ne komi na ko mo fa ne pas Christian Shoga ngana duchesse so mutu ndenge wana to ko leli ko partager même ma vie mais prière na ngeza nzamba pambolé parce que na débit na ngata on a donc na bandi makambo ba succès abomba kibiso na kiboba ozo comprendre na ni susu disha baba nzamba ko pambola yete ndenge ozo comprendre pour tous ala na ye to nazo za to bimi to longo place to ndova na to ko na na kitambo ye mutabande ko futa ngato yegu na bulka to futa bisumba la bitenga na futa ngape na longo na komi na ko na ngati lelo to kenda poto ngana ye epesa mutu mutazana vine lelo kitoko azana boulot na CDI ngape na boulot na nga CD do nzamba pambola biso tik 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 ozo comprendre je suis très reconnaissant na banyo so basala nga bolam ata mutakabela nga ngala ba même ba frère na nga ya famille ba yambanga na banda kuna bango de gloire nsai ata za ya na nga mais je lui remercie Marcelin lelo atika biso pe à son âme mon frère Eli Mukubwa Demale rien à lele vinanga rinolele manda kunyoso nga na kota même na poto partout na ba on atangi ba kombote na ba nzamba pambola bon parce que reconnaissance c'est important dans la vie to ko ko za na ba problème ba rési et loko l'équipe famille ezati ozomona oko kepe place mo boy ba obetali solo ndeko na yo otali ga ndengo ko solo ata bona problème o solo liga bien ngana vanda nem suna otali émission mususu
taka na spectacle awa mais natali émission mususu botu na mutu likamba spectacle ndeko na bino mais faut mona nde bake nango faut mona ebele pe ba ok nango bon babi en songi otonga makasi surtout na poto wana na poto kutu so mutabi mutatonga kosi otongela erni yo beka nzia na zozonga ka poto na ozonga sur les 5 yo les 6 benga na téléphone soko ozwanga na kanga téléphone nga na 10h na fongolango na 20h30 so na vidé boulot j'ai pas le temps na ebisio celui qui veut noyer son chien l'acquise des rages. Pourquoi il est wana nenga na oboya babi aimons nous vivons bino pe bosala association na aimons nous vivons mais na nenga kisasa likamande kona yo ans luzolo comédien batando au micro ba mais o sana toke na quelque part yo mo se reprocher ne loroté pour nini te mutuna mutazana ndenge na ba résider tout va chacun de nous à sa manière de voir les choses mutamdana ndenge yo ko exiger mututé loba boy so muta préférer ça la boire ça la na parce que lelo moni mutu ya na batu musupe lelo ba kabwana bazaka otambola ensemble mais muta yebi pété ke ba kabwana mais pour nani ya biso zalara ke il faut boya rolekana na ba TV mais boy ba téton boleka na ba TV ezo ba kise susu obi nga ju mususu anecdote quand na otikinya na vande na salle to beta masolo na zo appelle la paradisiaque nde ni bozana banani na tangeleka li solo oh nazana chaka nazana Patrick Patrick habité engambete Patrick Makoda po akanisi kombo nazotangela ye eza kombo ya mutu moko alegelanga na ba TV nzoka ne na sisaki non na ye mobimba te ya loka na bi barezi ba bika barezi donc pour je te dis moi il y a des ndeko OK il y a tout ça na bon métier mo ba singa yo so to monyo na mutentel ko lobisa bisote pour na mwanko bangela o banga ni poison barezi bi mutu mususu alegi na TV bo vandi vraiment lati manette alati casquette aza pe boga azo loba makambu obi batu batala ngo na démission mona muto yo mutema na ye makambo azo loba za presso ba pese mbele otokota yo ozomona mais eza nango TV so tokutani eza na ma mususu wana kolanda te batu bafandi eza nango internet topesa na biso leng mais so yo kanso bokutani muto osao ni muto obeta ote muto oselo rote c'est la famille mutako ko vendre lo mutako lo banyo sa lobi mais so akutani na peut-être même sous na sima ako regretter pour ni na lobe bouana za mutu nanga to galera to souffra eza nango ka mal moi internet yo moko yebi ba guerre monsieur ça mais internet bo fingani mais bokutani pe bo pesa na binombote mais eza kitoko ndete donc voilà aza masananga ite aza masananga te aza collègue tout tikala ko lingesika moko te tout tikala ya bisika ngana la te ngana tikala ko kinata na ndako ne ata mukolo moko te mas eza muto yo bo se kutoya na mas c'est mon collègue par contre ndé soko lobi le ba 16 ba 2 minutes ba shoga ba à part théâtre aza camarade nanga c'est mon ami azaka mais bien master ba misusu à part théâtre to développer qui certaines amitiés to kuta na ndeur à théâtre misusu baza ba collègue aza master na ngati master na ndenge tout ça qui tozalaki ba collègue de lo nga azara sous côté na bango te ozo monyo na film asila bon na film asila so na jouer de saline naza sélectif je joue mais je joue pas avec tout le monde. Orgueil ngonde maboya aslisolo. Sélectif yo mi komisima makasi. Oh papa. Yo ko benga ngana loko na ona tunyo ba rezi banani ba ozala no tangelinga so na moni batu musuna nazala ngana bon terme na bon je viens pas c'est clair. Hein? Ngana sala film na ngana poto na commis scénario na ngana bi Irsil yo mtoza artiste principal. Irsil atunanga mobali na jouer ni nani. Na tangele koma mto abini hier sala na ngati. Na sala nini? Yé mutaza actrice principale n'a changé mutu. C'est on quelque part. Bongo biso bato bongi sango. Koufa nango. Oh. Mesdames et messieurs, comprenez comme ça l'histoire le solo. Ah. Donc il y a côté franchise maintenant donc comment donc hypocrisie donc aux anangate. Tu n'es pas avec moi, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Aux anangate. Si on mange pas et l'oroté tous en aux atenangate tous à la clair boy lobby ba doit comprendre mutuana za ki kolobane puelele na verdict na yango ane sauvaille si on mange pas na ko voiler ba faste ba o tous ba ninga o keso na za wane ti Patrick ngamba za tous les voyages nanga na uta Kinshasa tous arana kalukemba tous arana bango ozo comprendre ba za ba master tous ba collègue même ta suko nga yebisanga ba rezi on a tous arana uté l'oroté ka pamba bo après nga na za clair
soki nazomona ke relation ezokola te ngai ata balobi na nga jour wana ezalaki likambo moso nde nini so nakoya te nakoya na nga peti nakoya na nga te yango moni nga nazalaka te na s'emportaka te au fait moko boyo to anniversaire mo depuis naza ba événement nini esalami ya batateatre mariage ya Pierrot nduma si tomoni te ngai so na ngeta la Pierrot na dame soso nakoya na ndenga Palestine mais on ezali balati ba comédien bazaki pe belé yo pozaki na nga mutu moko naza vrai na vie naza vrai j'aime bien marcher avec des vrais nakoya te na yambi yo baresi na ngai famille na ngai apona ami mona kami laksaka nini j'aime pas ça j'aime pas ça tout sangana toujours mela après na sima to nga bloko wana kozwa ngai ti sala mayanga ni sala maramutu na baki na komona na kulu dimba na pesa ye na mère Clarisse na pesa ye na mère Clarisse bambote ba ya mangana parler tout lia limondo na biso na nenga calme po ya fête ile msu na olia na nenga soni ozomona banga pe rolia biloko asani na ote te ya sani na ngate biso makambo wana ba poisson za raté na ba théâtre ozo ezaka nango te mais batunde baza na bolingo ya solo te yango ngai lelo na vandi na masa mo benga ya nde nana bo mo fosa na ça sera pas possible ou soit au tindelinga liste na yeba to na zat oh tindelanga casting ya film nozo sala qui baza wana mais soki naza na casting te na koya ndenge nini yo kotyanga na casting na président gesho so toza bon terme kitoko mutu mosusu otyanga casting na ye yakanaka nga deja babi bombo wana tableau moko ya baga ozo eloka solo ma ya limissione arrivera pe na basi papa bandeko baza wana bayebisa mutu ayebi ke bon to wana scène moko bangana ya bagara yo ozo eloka limissione liso ekangami yo ezalaki na ndenge se nazosimama yo deja banado casting nde nakomi nango c'est bon bengisinga na film we tindelanga casting. Non, c'est si la partie de casting. Mais comme film, c'est moi qui ai écrit ça. On a combien on a poté. Donc bateau va rejouer, on a pas plus de 10. Et puis 4 épisodes na si la poteuse aux élans. Moi on a déjà. Te wana na yaki kaka na checker empreinte. Comment tableau yo na ba vie scellé massa. Na vie scellé massa si Karine Pala na petit nanga nani. Voilà. Nani? Ozomona. Siko neti boy. Film auto sana si la. Ezakaka 4. Tika bango basa boulot na bango. Otomo eza 4 épisodes de toza 10 acteurs. Gesho ze l'appel na kalukemba na tchake si la boy. Na comprendre te pour baza boza na fo. Na casting ya yo mo pe. Te casting nga mom na salon. Non si la paye mo par boy ne peut pas. Ah te ya boy ne te ya bina nga na ebise na o te yena lingita o yana mangamba de londa ko boka batu biso yo biga mère ndenge zala donc casting eza donc plus de 10 acteurs pas plus de 10 ozo comprendre donc batu bana bango mingi te api batu wana eza sélection ngai na sila ya pesinga tala boy za d'accord na bi oui yanga pe yango so aza pe d'accord na o yanga te alongo limoko na kondi na ebisio vérité xila otala émission oyo na ya na film na nga na poto na komi na poto na yao peshanga oza mobala intelo abinanga mwana wana na rejouer na eta zempoli na longola na tie mutu mususu jipsa antali to mwana mais kalukemba kalukemba on est na oyo bate te yete te na bombi na ngara mais bato baloba bato ba fanatique balba entre vous bolingani te c'est que dans on peut na vrai c'est ko yoka ko loba ya so za acho na scène na mutu boy penza na boy ko eza vrai moni le longa na ngoma na franc mutu akopesa nga sampa azati to opesa nga lo ati tika to loba vérité sentir okende kozonga yango ndeko mosa anspo ngala bana ko nyokola baninga na nini ko nyokola la kokenda kozonga na yango baninga ba ko sepela kokenda ngo combien na ki kozonga ngo combien asaka te fois plus yale bana na mosa mape te barezi na yaka na babiti na ngana na bakosi ba ngo depuis ba banda ba ume ba kana kisasa na yaka na bakosi barezi moninga ne na vandi boy ngana za mama na mukongo ndo moninga na vandi boy so na benga mushando ya vandi ya conseiller na kana makambo susu makambo ozo comprendre ngolo bani conseiller na ngana makambo te pepe za rabu na makambo bu sana nani papa André yo matisa za nini yo chaze luana chaboy ozo mona mais
tobeta lisolo te comprendre mdamdana ndenge na ye faut tikaka bato basutu oh donc esika wana nalekaka nde zolozolo Jérôme oh place tokokolia na kapela topesa mokongo kiboba ozomona tikaka bato bazalaka surpris kolingaka te kolakisa na nyonso les important nga nayaka na nga ya proma mutu te nasombi biye na nga na ye na nga so na na temps oya ozomona yo soko mpo oleko yimayima yo mpe luki yo moko mpo okendaka mpo yaka bango mpe bazosala bavoyage na bango moto avandi awa ake lushi ake kisangani ake nini l'essentiel kaka biso nyonso tozalaki dans l'air bango mpe baza na doki na bango bokarte d'électeur ezali mpo ngai bon nayebi te apena pla bato bafandaka babetima lisolo bon nde nayokaka kaka bavoyage anse komosa baninga ebele pasi ya po nini bongo nayaka nga moko toyaka ebele ti baartiste mosusu mpe bayaka maintenant si yo ndo yaka mwa mingimingi apparemment koleka bato tout selon yo bon selon ndenge boyaka mwa structure ya bamaster peut-être bayo balichesse duche et tous les autres peut-être boyaka na bato bana baprogramme na bango bato mosusu bana na misala na bango donc ça dépend ka soko ozwi temps oye donc nde naye boye normalement nazozonga na décembre na oya feti moko boye ya ndeko moko azobala awa ti ndeko moko ya poto azobala awa na Kinshasa bon normalement nde nazokende nanu na début ya mois le 20 novembre nazokende na début ya mois le 20 novembre nazozonga boye mariage ya masa nanga Berni azobala le 20 na ye pour une semaine azongi après na décembre na obeta tour mo pour na lisolo mo après année prochaine après to yara ti année prochaine pour to beta ba salle wana mini donc na tika na deux voyages pour na kin pour après na paiement deux fois peut-être on regrettera ba relation monsieur otisa na théâtre tant que ba collègue non je regrette pas pour nga na ba relation bien na batutu ouais na regrettera ti na regretta nde ba onde ba kufa kutunde na regretta mais oh tout bazana bango atabu ekeye zongi nde bino bolo ba na internet soko bengi yo kansi na minute ande to vandi bo beleli no ya nde to sermo amasa nde uza aoboya mbao to bosola na bino on regrette les gens qui sont partis mais qui sont encore là il y a encore de l'espoir donc ceux qui les bozaki en bon terme te beaucoup comme na bino en bon terme le fait que on est encore en vie donc tout est possible donc voilà. Merci beaucoup Hans Luzolo. On peut en pleine répétition, donc on peut nous répéter. Mais tout ça, on a sur le spectacle, moi, Moukié, les Camboya $10, on a battu Moussouba, toi, on peut les mots belé Hans. Est-ce que mesure de grâce aux alatés, yo mou toucha qui tarif wanato, eza équipe équipe mon mané va chacun. Oui, puis franchement, na biso mbongo niveau zo kende na mboka conjoncture en mboka. Na vandi masamo abenginga masamo abenga yaya na tindeli yo 200 000 francs congolais yo kan ezo pesa kilo nabi OK le roi na lemba dimanche bagendo bendela nga na système ba mani wana ba bendeli nga na chango na pants do tina longwe lemba do na zongi na 500 francs gesho ya blagité yo kan pesa 200 000 mais tina longwe na ndenge kendeli na comprendre te tant c'est vide somba sala boyo conjoncture ça mais $10 à 20 000 francs. Mouto azan na posa maseka, mouto azan nango a calculara. Donc l'art au cours mesurer on a pas prix. L'art n'a pas de prix. Aux monde. Aux mesurer on parce que nous sommes quoi un spectacle à arbre à CP l'IP boy à sali don moropé à balara danger. Moi ni balara wana yana bat musuba oyawa o baropé ça érolé quand tout le monde arrête. J'ai battu concert 100 balles mais à Beda choix côté un concert à Bambier 10 000 €. Tu vois? Tu es bien que conjoncture ezali mais batu misusu ana facilité rozwango arogoya mais jour to calculer petit peuple to qui taper na 500 francs to ça la paie 1000 francs 5000 to ça lango pourquoi pas ngaku tu fona ça spectacle mouvement contre humanitaire ya ofé là na yena biloko to kabolele yango ba orphelin normalement heure banda heure ni puis aussi là 14h heure d'Europe no ki na bi heure de wat heure d'Europe pour na ndenge bi so bengi mutu 14h akoma à 17h parce que jour on a battu billet ba ozala desi au sombi billet mais oye beaucoup de spectacle stylé spectacle la comédie ça l'aura musique qui était jiba beta de 3 chansons na okana ta denzembo pona kina non comédie ça étape par étape même sous tango yo ya na suka nga na 6 scène na comédie na koti na ballet donc ibonga obanango avant parce que moi 14h na scène na mati sur scène
18h tokangi salle moi na bendana donc voilà programme mais spectacle à comédie ça l'aura musique était boya papa bon ba là et ça a 2 heures de comédie 2 heures de rire d'autres ba 2 heures wana mutazo ko seka pendant 2 heures yo mo ba bando section pendant 2 heures so yo ka passe na ba pandite spectacle à faut ba na lobaki yango to na lobaki on na message mutu to na vix na pour za mabe ko seka za makasi. Mais en coulisses, on peut en répétition, côté chant, on peut yemba, donc on a habité. Tu as appelé nous. Acoustique et ça. Acoustique et ça. C'est une version moussou sur ça. Babaï le bazana, bazo beta, asken bazana, Deborah Zali, Jonathan, donc équipe Mobimbe Zali, côté comédie dans la direction pour ça que je spawn hier dans le roi mettre à spectacle donc on a mis tiki na maboko na moi ça na olingi nde ujuska imba kama tanzoto na ngatia yango esika nyoso olingi atana wese ozomona donc yazo azo guider côté wana jour wana ba retrouver toutes les facettes na ngai côté chant côté danse et puis côté comédie tout bon ça ou de l'eau mora biso mora to lali na koseka na bakalu jipo to lingi ma jour wana to pesa image bien parce que égotique là moni salo boya bino après nga au monde ba spectacle bando sala mato etikala na mito ba to jour wana baya mutafuti $10 neze belé mais azongi non c'était du wow souci le plus grand souci ngwana ba resina salara tous les jours on a damete na vandia tipo kwande na longwaka tala boy ba bien jet kami presque comme bon moni biso ba congolais tous en un système ya prévention té yango tout monde lelo prévaner maman Denise apesi ba carte vous comprenez oui ba que so obelo ke côté mo reçu mais congolais za na eloko wana ti ke ba che ba bien en ligne asomba déjà no congolais rara sur place n'importe tala mulongo kateli à côté yango wana mais ba bien za nango avant ici mais ce jour là bon ba réservation de ya ba table eza bato ba sali ba réservation na bango to wana ba réservation surtout za na 5 réservations table bien za combien de personnes 50 personnes. Donc, si tu as 10 réservations, c'est pour 100 personnes. 10 voilà, 10 chaises. Okay. Donc voilà, tu vois, les réservations, c'est fait. Na sola na boste tendai on va na D. Donc qui veut dire 20 personnes. Eric Massia la délégation à Bruxelles bazana moko, Kem Sidiki Mazawa bazana nini na bango. Ozomona ba masa msu bazana tinga donc yé moko pe mais ti soama na 2 tables na ye. Na ndenga ya faisabilité. À la D na donc tout ce bagou tout on jour on comme on VIP na VIP. $10 c'est comment ça dit. T'es débouté mutu tout ça gala veut dire que tout le monde doit être assis. Il y a toujours éviter jour où on a ceux qui 5 seko qui va vendre bakangi porte et vous allez guichet fermé. T'es tolingi parce que c'est un spectacle à théâtre c'est raté que bazo jouer mutu so à télé ah papa il y a un monde ba cameraman tout ba refuta. Pour bino bozaromona bo petit ki liboso nyonso bato bazana sima bazomo ou soit so bo filmer jour wana bino so ya olala ka na sima tiko ozolala ozopesa bo po to lingi make muta vanda na famille na bana zo mele loko azo grignoter aotala spectacle na kitoko muta kozala hotel matin mutaza debout ka ngai biso bato tozo prester bato tout batikali ya ovanda. Voilà, merci beaucoup. On se zolo Tortika Penza répété. Donc, tous allons on a un spectacle pour voir. Mais en coulisses, quand je venais, on m'a dit en ce fois sa promotion ma casse. Bah jour il s'cali autant pour ça sa promotion ta là bon c'est cahier. Voilà. Bon, et on a biso ba résina ben on a débit. Yaka mukolo wana. Oye bisango comprendre. Biso moto ebi na ndenge to misele. Tu es bien en tout ça les liens yo moro mon ara jour wana na si yo moto ta mwana Kinshasa autant mwana Kinshasa zo mona donc un grand événement ba iba ngope na ba banderole ba mona ngope partout ndenge message est vraiment capté parce que so to bito booster et lo yo ya bukana tout ça là on a niveau to sukeli au mona ra yo moro mukolango. Voilà, tout le monde a un Kolango. Alors, quelques dédicaces, parce que tout le monde est presque dans ce cas. Dans mon peu de bazar, na tout na tabango quand même. Moi, une question, vu que vous avez on est surtout qu'à zapper côté comédie. Quelques dédicaces, et puis il y a un message fort. Na batutu balingara théâtre congolais, na batutu obaroya, pour ba mona on a facette à sika parce que belé ba yebelo ga na ndenge sur scène, gondo et tout, mais on a ce que one man show na ndenge ya tin. Oui, ça passe. Merci. Batouba est belé le 25 à 14h. Baya rota la bilo rasika to sala. Et là on a rolo bana bango on kolo abate la biso. Na pesi ba mote belé na batutu ba rota la biso na ndenga poto.
président Rick Martial a bientôt à Zakoto. Après, si justement un lin vos savins, je reste bon de nationalité belge, toujours belge. Et Narobo Sanate Abra, Massananga Gelor Nyoy, Nabo Saniete, Aris Madiadia, Roland Chamba, Jif Noir. Na pêché bambo tebele na musika. Donc bamba na mai tout djino qui tongi mi l'esprit. Bana mai tout ya nord na pe bambo tv na de gloire en Crédit Lyonnais, Mukubwa de Malais et Nanenga Hollande. Famille Mobimba. Bana bango tout na pesi bambo tebele. Tous à la rare ensemble tout coutana les 25. Nabino Presse et puis je te remercie d'avoir passé quoi. Okay. Ouais. Voilà, mais sinon quelques humoristes payent à Kina au petit peu invitation comme peut-être vu de loin et sauver. Bango tout ba voyage jour on a ba n'importe à sombi bien na taline spectacle. Mais ba oza. Te ba to ebele ba vendre ma ba otala. Ba oya le roi ba téléspectateur, ba oya le roi ba spectateur, ba spectateur en fait ba tali comédie après ba Kina ba comme tout le monde. Mais au ba repressé ba mi ba aller jusque là. Qui? Donc voilà. Il y a autant au départ que bayate. C'est ba oya na bango mais pour mes faut ba koma na moko déjà benga petit na mobi qui saza na kin. A ozala. Tout comme 16h et l'équipe déjà. 16h déjà. Car le comme déjà 42 l'équipe donc sur ay mon moyen tout ça est sous exaté. Pour Alexis de RT. Donc on obligé à lobby. Abisinga za de na kin. Fala comme mais nous c'est 16h c'est 16h. La répétition c'est comme ça donc faut ils à la strict. Donc 16h c'est pas 16h10, c'est pas 16h20. C'est 16h00. Donc c'est comme ça. Pour aucun des bossos, il faut chaper par respect à R. Mais il y aura d'autres surprises. Bon, on a bon surprise. Il y a un jeune talent, moi, pas d'oubli, ma va découvrir et jour. Petit absolument peu de balles à Senga Yingay, à Bigi Yaya, puis sans opportunité. J'ai dit lobby fois en répétition. Bah, et ça là. Pour lobby tout à l'heure, à Souka, tout à l'heure, président que je fais au Kaye lobby, soit mon ressource c'est bon. Bah, il va pas n'engue, bah, cadrer, bah, comédie n'a au sala pour déborder mes salatés. Romona Kalouji pas 5 kg moko wana bani basa sukini ni na yena de panama nana lelo faut ba l'accent président que se convaincre eza makambo ki camarade te soka sepeli nango te ba ochangote. OK, merci. Voilà, merci beaucoup Hans Luzolo. Président Gesho, voilà donc Davoni pe Gesho Spawn. Bonjour. Bonjour Barézi. Voilà. Hans Luzolo ba master bele ba ko chepe dans mon panzi ba ko yate mais ton monio. Quand même on a assisté et tout bah tu peux compter charger il y a batunion sur l'andela wana relation na yo na ye na nous allons orienté maman Moussous moi j'ai une impression déjà fort. C'est notre frère artiste tout bon notre spectacle malheureusement en ça non ami Kili n'a qui pena bama Moussous et belé wana tout donc tu étais au parfum de tout ça donc voilà tout centré Dakar bon parce que c'est la grande famille autonome. Moi c'est parce que Oeza ko important le plus cette considération. Yango là-bas il faut honorer Oezali engagement au Nazwa qui est plutôt travailler ensemble jusqu'à ce que tout bimisa spectacle na sepel pour na découvrir 11 na ba facette belé quoi facette à Miandoule ngana kamogout na yembelé facette à danse moi je suis chorégraphe de mon groupe il y a groupe ballet mais aussi facette il y a comédie et je demande à ceux qu'il y a tout le monde qui pourront participer na kat il y a spectacle base à l'heure parce que c'est un spectacle de Babi qui ceux qui 500 places et coquilles, tout bloquer place pour battre spectacle, pour prendre le message où ils ont passé place et ça serait une très bonne chose. Voilà. Voilà, ça serait une très bonne chose quand nous sommes là-bas. Mais quand il y a par rapport il y a humilité au baillé à tiki yo dirigé mais je sais que entre les artistes moi solidarité on a maquillé pour que batbaya mais c'est comme s'il y a une partie de gens qui soutiennent mais il y a une partie aussi qui sont en train de boycotter na nenga cessé. Le monde a toujours été fait comme le monde c'est bon ouais au moment où tu balingi parce que au monde a goto kuna ton nzambe ton satana yo nzambe mo abiki na chenze entre bino nzela mi balé au poni auto poni o nga en ce spectacle là il m'a fait la vidéo banda poto en c'est bichesse c'est douche banda poto et puis la vidéo il y a témoignage
moi je ne peux que lui rendre l'ascenseur. Donc, non, donc il faut toi. Mais oh, mais je ne suis pas en vouloir sans un problème. Ce qui s'est mis bongo, c'est la loi de la nature. Tout en fait un problème de comprendre qu'en un spectacle et va soutenir, c'est une très bonne chose. On peut pas soutenir, on s'en croiser ma beaucoup et donc on continuera toujours à faire ma cam ça connaît plus voilà. Nga omoni bagazina nga kota pesantir au bi la ça pesantir parce que o aboyi o andimi non l'essentiel c'est que ba onus bandimi et le grand public auto considéré au bota spectacle de juin c'est la meilleure des choses donc voilà. Mon vivant mais bon la bolingo c'est souci biso na kati na monde na biso moi ma mascarade déjà trop là il faut le dire ton attend ko ça pesantir ça ton ba mutu so lingo na bolingo ya mbebo parce que ba otunga ba sali yé pa linga salango mais on n'a pas ce temps là si tu viens ou pas au moins na kati na monde nous ne sommes pas aussi des humains et ngo ba te yoso linga te ngana ba banga yo na biki ifuna lingo na makasi non ngana sepela pe ki na olinga te lemsunga na ozung silanga l'ascenseur et makala monte ko na yo l'essentiel les ali en sort ça eloko na ye biso ba auto soutenir et que le connaît dans la réussite pour na ye ça sera une très bonne chose la meilleure des choses c'est ça voilà merci beaucoup quelqu'un dédicace je t'en prie bah botika na ba na pesi Patricia déjà bon séjour à toi à Kinshasa je te salue na pesi Rico la motema Melva Ikola ciseaux d'or Mujahideen Psaume 23 na pesi Yombote donc je récoupe motomoko bien. Pourquoi pas, Sophie Lutala, Yana Sainte Lutala, Arlette Mayala, Namunga Cocotte Mangungu, Basilengi, Anzemba Yoji, je te salue. Donc, Batutu Balinga, Gesho Spawn, Jonathan Gana, les champions des champions, je te salue. Bailo, on avait dit salam à tous. Kalu Kemba, donc, on a soula ma casse, surtout Betane Yuari na Kalaming. Na pesive na ngai aux ali fidèle Kinata Mike Mositi na salué donc le grand mon papa est bien parti à Potoko na pesimbote le V Simon Bongo donc batutu wana ba Sandra Kazadi donc base nyos tu le grand mon papa Mama Riff à Londres donc na bi que tous ensemble donc dans les bons avis va baser belé main. Merci beaucoup Gesho Spawn. Voilà donc tout est bien qui finit bien. Donc comprenez comme ça c'était Hans Luzolo. Donc tu mec un peu décortiqué là. Clin d'œil spécial à toi Patrick Ngambe, je te salue depuis quelque part. Donc Kalou Kemba. Kalouji, je te salue. Je pense également à Jonathan Gana, obésité financière, Platini Niol. Platini Niol, bientôt là c'est ton anniversaire, joyeux anniversaire d'avance. Platini Niol, Ndekoya, bébé Segnol. Platini Niol, Petia Bato, bébé Segnol, Maman Nakena, Primaël, Monica Makambofi de disques, J'irai Seloni, clin d'œil spécial à toi, clin d'œil spécial à Malik Arafat, clin d'œil spécial à toi Malik Arafat, Shekina Vumbi, qui te repère $, exaucé Mouyemba Yabe exaucé, grand merci à toi. Francine Ekofo Francine, clin d'œil spécial à toi. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Adji d'avoir réalisé. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques et les suggestions. Appelez-nous pour les remarques, les suggestions, les commentaires. Boba qui l'a vu sur ça très bien. Sinon, moi je vous aime. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Exemple Télévision. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater et bon il n'y aura pas publicité et ça l'ira très bien et votre chaîne bientôt là va théâtre va filmer au banda sur Barezi Baza TV vous s'abonner pour nous très massivement et vous ça très bien je vous aime d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme bye bye. Beauté Oisa Brand Cosmetics UK Oisa produit en toto et non la cabatache sopelingi kozana thème ko ya bien ya propre Oisa produit ya kosala Oyo eza pola maboko pour la batache ya makolope ba genou et ba coude oeza oil et kendaka na produit nzoto donc ce que vous intéressé au continue de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barezi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barezi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barezi Baza. Fondation Barezi Baza, Eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème
bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozwa to banda kokabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé au peut-être batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda kokabola na bango yo muto kozala toucher o banda kotala biso vous avez besoin de contribuer à pas à 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo dev sanzambe bomengona oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que ah exemple télévision les appenda exemple donc tozawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades Bibarezi. Pourquoi pas 100 francs on a payé dans Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kara to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tous a touché accompagné de Yannick Chambawa abi que Barezi Bazana contribué na vision na pour que tout aider ba orphelin. Donc mututo kota la biso a besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango yo exemple télévision. Merci Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barezi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup Naba Fanatiko Bolingangai. Barezi Baza TV. Donc Bébé TV. Et ça rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barezi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barezi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein de savoir-faire en angai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barezi Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko la notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on ba gag. Ba télé-réalité ya ba artiste. Ba vie réelle ya ba artiste. Ba télé surprise ya ba artiste. Bon nous ba film congolais ya ba artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barezi Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barezi Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barezi Baza TV. Pas de bêtises na kata Barezi Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on tala papa maman les qui bana na salon. To bon abiso oh Barezi Baza TV. Bo ça la RT. Barezi Baza TV, Bébé TV, Barezi Baza TV, chaîne YouTube na bino bino actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et due forme car la katia Barezi Baza TV, abonnez-vous. Yo ki sango partager sango. Yo ki sango partager sango. Tutu ya kati exemple télévision boki mape mbangu na Barezi Baza télévision. Amoureux tu ya théâtre. Tutu botala SB TV. Tutu botala Bellevue TV. Tutu botala Naomi Barcelone TV. Fanny Massoudi TV. Chaîne tout est diffusé à théâtre. Leke TV. Tutu o ba diffusé à théâtre. Alors boki mbangu boki s'abonner pe ni Barezi Baza TV. Ya Sikaye. Barezi Baza TV, l'excellence, c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barezi Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barezi Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24.
outaka pouvoir matonge outaka barumo kenaka matonge outaka limeto kenaka bo esili kana ndako mbala moko soza na mpesa batindelo wana airtel mani batindelo wana tipo kashi batindelo ezala tepe ekomi. Pour ça, il faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Montua Sevastro. Et il y a Europe, na Kinshasa, agence de transfert. Il y a sire à domicile, batikelo par un ndap. Et puis le par un téléphone. Maman Sévérine Montua Sevastro, assisi ma solo wara. Yo benga numéro na pension na Belgique, partout en Europe. Au benga 0032 48 344 22 51. Yo benga kaka. Maman na biloka passe avant ni monge bibele na téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez. Vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro wana. Merci na yo. Maman c'est Sevastro. C'est véritable vrai chéri. Monsieur Wanyao. Maman na bébé. Ana tante. Ya omenga batu mbongo. Asa wana kutute. Awana Kinshasa kaka. Numéro eza moko. Opesi kuna. Bengi 00240 3 code Mboka IRDC 89 031 62 86 batine le mbo ezala tepe komi takanga kisi njoka kaka na ndimi ye ponga na sina swaki na sina swaki quoi. Merci beaucoup, je vous aime tous, confiance kaka benga numéro wana agence Yassir. Merci, Thank you. Coucou mes yaya, mes mamans, mes papas, baya mes bali, baya basi, binonyo, soit ma gros vision à bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne YouTube Queen Joy B Official. Donc la Queen Joy B Official, toko le belagnos et surtout mingi nos stars congolais quoi, nos artistes, nos actrices, nos acteurs, il est temps de valoriser notre culture. Donc malgré que bon français là passe donc je vous invite de vous abonner, vous serez pas d'ici. Donc quand même je pense qu'il y a ça bien en français donc s'abonner à kaka donc bisous na bino. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a ça Peric boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya ndep toyoka comme exemple à suivre cette fois Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.